Bote na bino baye nyonso bazwi libaku ya kolanda biso na Pedro Production Gas TV. Toye na lisolo na biso ya kati émission oyo nayebi ke boze ebele bozolanda biso. Lelo nayeli bino masolo ya kati tozolobela na likambo etali kelasi ya kala na ya sika. Totala bokese na on lolenge ezali. Yango wana na yambeli bino moko ya ba universitaire ndeko na biso Joël Bianga yende tokosolola ne masolo oyo ya kelasi ya kala na ya sika. Bote ndeko Joël. Mbote maman Lévi. Se présenter par Bato Bazolanda Biso. Vous êtes étudiant à l'université Nini. Merci pour la parole. Nous sommes étudiants à l'Université pédagogique nationale en sigle UPN. Et nous avons la faculté à lettres, dans le département, il y a anglais informatique. Nagasi bino Bato Bazolanda Biso boyoki lolenge ndeko na biso Joël a se présenter. Azali étudiant. Yende tozo solo ane makambo etali kelasi ya kala na ya sika. Na ebite lolenge bino bosaki ba examen na bino na ya lelo bokeseni nezali. Merci pour la parole. J'aimerais d'abord que banana nous na obis to lekaki na noté. Ndenge to butama ki ndenge to yoka ki non que là si ya kala wana vraiment na obis to tangi est vraiment un peu différent. Avant d'aller plus loin, to yoka ki na ba tangu ya kala que ba dirija mboka o ba suka na ba 4e des humanités. Mais ba na niveau ya c'est que biso. Mais biso lelo aussi ça ba classe mais niveau na biso est vraiment un peu très bas par rapport à sa classe néanmoins on a biso té. Sur ces différences entre classe ya kala et sika c'est quoi? Classe ya kala maintenant azuna diplôme na noté mais asa capable ya kotanga ya kokoma ou bien ya ko se défendre devant public ou bien devant n'importe qui. Mais na classe ya lelo au comment on a un finaliste qui n'est pas capable de commander un fils que combo na ye et là ko eza grave makasi maman Lévi na kelasi ya lelo. Ndeko Joël, merci na ndengo pe sur la réponse. Nalingi na yeba ko beba ya kelasi yango euti wapi? Merci pour la parole maman Lévi. Ngana obango de fois que ko beba ya kelasi yango kana biso premièrement euti d'abord na gouvernement na biso. Parce que lorsque le gouvernement a pour prendre en charge enseignants ou bien fonctionnaires à l'État comme il faut, moi, la classe a causé une capacité de corrompre enseignants. Mais la carte, on a dit que les enseignants sont foutus à bango. Le gouvernement a dit que les enseignants sont fonctionnaires sont salaire. Merci pour la parole, maman Lévi. Tu boite bazo foutu à bango. Mais oh, et là, que bazo foutu à bango, c'est consistant. Si tu as dit que bamboka misusu enseignant a mieux payé que député ou dans l'Assemblée nationale. Le pourquoi? Éducation en mboka na biso eza na maboko ya enseignant wana. Bato bazo donne le na kati ya gouvernement nga député nga ministre. Eza suite ya éducation o bazwa na nzela ya ba enseignant o toza na bango na mboka na biso. Maintenant tozo mona na mboka oyo enseignant na biso baza mieux payé te. Yango na raison pour laquelle bana baza plutôt na capacité ou bien opportunité wana ya corrompre ba enseignant na biso. Deuxième faute ezani eza école oyo efungami ya lelo. Le promoteur, le préfet baza na posa sous ya qualité te mais posa ya quantité ba yamba bana ebele enfin que ba poste na bango etonda. Là vraiment eloko ezo créer défaut na mboka na biso ngwana balingi bana baya bazwa diplôme bakende bafana na bandako. Or que dans ces pays, misala est belé. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que non, mboka oh passe misala ça dit le pourquoi. Base ya bana ezama la moté. Nga no barango souvent, malgré toujours occasion ya koyeba mingité. Mais le fils que onga na yebi étant que mutu aleka na 6e na bon de l'école, je suis capable de défendre le diplôme na ngai. Mais bana lelo baza même na niveau ata ya ndamboté. Ou ba ko défendre le diplôme au bazwa na mikolo ya lelo. Nasi bozolanda biso bana ya lelo bazata na diplôme o bazwa eza yango fele lo comment baza na mona mutu ezali te. Ndeko Joël, pesu na tuna. To mona ke bino baton bino bozaki bokotaka pe maki. N'est-ce pas? Oui, tokota maki. Bakotaka pe maki. Ndeko Joël bakotaka pe maki. Maki isko ya kilelo ya diplôme ya kilelo ya lelo. E be na bana bazokota maki okomona amemi télévision. Atiki ndako na ba vraiment télévision ezate azu congélateur akuta kena mo. Akena mo na ebite bino pe. Na tango bozaki na ba maki. Komimaka pe na télévision na ba radio to ba bluetooth.
Merci pour la parole, maman. Merci pour la question. J'aimerais dire que ceux qui sont à la place où ils sont en Gaï, ils sont maki na biso. Non, ceux qui n'ont pas sur Kinshasa, ceux qui sont à maki, le coup la maki na biso, vraiment, je ne sais pas. Parce que j'ai été formé dans beaucoup de choses na maki Onga Nazalaki. On faisait des choses sérieuses. Donc, on n'avait pas de futilité. Mais maki à l'élo, auto somona l'élo, comme ma TV. Mon d'abord maki, ça veut dire que qu'on s'est retiré, qu'on s'est concentré quelque part pour préparer et l'eau comme moko. Mais lorsque on a besoin de la banda kuna bango, ba que les maki na ba télévision, na ba congélateur, est-ce que ça pour la préparation? Maman, les filles, un écrivain congolais a dit rien de bon, rien de grand, rien de ce qui élève l'homme sans effort, sans sacrifice. Bon, à quel est le bazana balingi facilité trop. Balingi ko se sacrifier te. Bis na kati ya maki to zala to ba même na ko veiller le pourquoi. Pour to joa to ya ko tanga, to se border pour un examen d'état. Ba je mi te ma batia na kati ya ba fuite. Donc par là j'aimerais dire quoi? Nos promoteurs de bazo la défaut il y a formation ba finaliser le pourquoi. Bazo ko assurer ba ngo futa kaka frère na bino bien. Pour être centre biso mon to zala to sala nuance. Bien sûr, dans le centre, tu peux faire un tour. Et bon, ensuite, il y a vie à moi, au sein des nuances. Merci, merci, Bozo Landabiso. Tozo koba kaka, na maso na biso, tozo so elongo na ndeko na biso Joël. Tozo pesa ka bo kesenia kelasi ya kala na yasika. Ndeko Joël. Le tozo mona, tant bana bazo sala d'état, ba sivia mingi na tango kala bazaki ba enseignant. Mais le tozo mona mutu so mso azane, azan 5e des humanité. Batie à surveiller. Est-ce que binope la tango représenta qui na éviter ceux qui n'attendent na binope zala qui peut bon. Merci pour la parole. Au début que faute et ça d'abord il y a gouvernement na biso. Le pourquoi? Parce que suivi il y a malamu et ça na noté. Ce n'est pas vraiment très bien comment on a enseigné na biso lelo baso souffrir na ba école na ba salaire moko ya malonga te ou bien ba toucher moko ya malonga te et lorsque ekoko na temps ya examen d'état on les bazoka ba enseigner wana ba ça bon ba surveiller enfin que ba bénéficier de quelque chose malgré eza ya gravité mais bazo zo ba ndeko na bango bana na bango pour que ba ko intervenir na 4 jours pour ba surveiller enfin que ba ko bénéficier de quelque chose où eza vraiment dédié te pour na bango. Donc, il y a vraiment bien ma capacité. Le temps il faut bazoa ma camonioso à main pour que l'éducation en beaucoup n'abisso et que ne liboso. Donc, comme il y a examen d'état, ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce qu'un illettré peut surveiller un intellectuel? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et ça, quand on a la connaissance, il faut surveiller mutu ou à ça pour apprendre. Eza kaka mutu aza na connaissance, eza kaka enseignant payé pas pour surveiller l'état. Mais oh ya yeba te lo comment te vaut rien, o yeba te lo comment ozo ya ka Congoli bambongo d'une église. Te kelasi ya kilelo. Hein? Eza nde monter na kala en tout cas to changer. Tout na sunde ko Joël. Tozo mona na 4 jours modèle la ba jeep ba basi ba lati ya kirebo. Na ba jeep ba jean ya noir. Ngamo kuna mona ngo. Ba jeep mikuse ba meshi ti na ba fesse. Mais évitez binopé, n'attends na ba jeune garçon ba pantalon mi poussé. Ozo ma kate kangi manzo te ba taille basse. Aso kota fe. Na évitez c'est vrai bino présenté qui ministre éducation o ya kala wana, na évitez soka bande koloba nini na lelo to so mona lelo, na évitez bino c'est ça la pe bon. Vraiment merci pour la parole. Nga d'abord natanga na école catholique oyo makambo wana vraiment ezala quitté. On m'a appris une chose très importante que l'agent principal de l'éducation, c'est l'enfant lui-même. Et ça, mon aïmoko. Donc, les parents, ils ont la nuance, mais ce qui moi a boy a changer, moi a changer. Tout ça, les milliers donc ils allaient dans les makasi. Et puis, l'école, ils ont mon côté. Il y a des écoles privées, il y a des écoles compassionnées catholiques. Maintenant, l'école, ils ont bimana sima au kakasi koyo. Bazo ndenge na lobaki ne bandeli bazo landa trop o ezali ba poche na bango éducation bona parce que kolata bana eza inclus na kati éducation. L'éducation n'est pas seulement que mwana otie na banc otangisi 1 + 1 = 2. Même habillement ya mwana donc habillement d'abord ça détermine mutu o ndenge lolinga azali.
moto soki alati mabe na nzela moto soki ateli akoyeba donc identité ya moto wana jamais moto donc alata kolon na nzela na sengle ebobenga ye non wana aza vraiment responsable non ce n'est pas ça bon bango plusieurs fois que on ne devient jamais une grande personne dans des grandes fêtes ou bien dans de grandes réunions c'est par nos propres décisions ngani naza donc je me suis discipliné pour un habillement ngai par rapport à l'éducation on a premièrement une école on a tanga oui jamais kokota na école soki enfoncer chemise na yo te soki otie cravate na yo tina suka te donc bouton suka ekangama te mais na école lelo ce n'est pas le cas baotie bato d'abord ba incompétent bazokotisa bana ndenge balingi vous imaginez mwana aya classe J ozali avant genou mwana ya classe mwana mwasi bouton ya kofungwama tolo na ye libanda maintenant wana ozoya po oya kotango bien pour séduire les enseignants et vous aussi les enseignants les membres du bureau de l'école vous êtes là pour tolérer des bêtises au sein de vos écoles est-ce que c'est ça réellement ce qu'on appelle l'éducation ce n'est pas ça école les amis moko eza milieu babengi yango ya éducation donc lorsque moi a joué à la mabe yo de école yo préfet école tu dois orienter l'enfant au yebisi non a eza milieu moko éducatif il faut ozala boy olata boy ceux qui azongeli yango obengani une école et prochainement akochanger badede ya kala na ya sika dede azomona mona bajipe ya mikuse ye moko mpe azolanda esu na nsima en tout cas bandeko tochange lelo tozocomprendre ete pawa joel eza kaka ntongo bino botanga ya kala wana ezali ke fois someno une forme de fois ya dissertation ya 4 jours nayebi te so mpe bino na ntango na bino ya kala badiplome ozwaka ya kala na ya lelo ya kisika nde tozomona lelo ya kilelo est ce que bino mpe basomema une forme 2 fois nayebi te bozwi yango bozalaki nango soki nde nayebi te bon nakoloba que kosomba uniforme 2 fois wana eza important mingi te parce que uniforme ekotikala il y avait na batango moko ya trop tozalaka na procès na biso ya chimie que eza te papier na diplôme nde ekokende kodéfendre yo place yo okende koluka mosala eza nde motu donc de même mpe eza uniforme wana te nde ekokende kodéfendre yo au contraire eza nde motu donc au lieu ya koluka basket mibale uniforme mibale pour qu'il ne représenter examen d'état ça ce n'est pas important ce qui est important c'est de se préparer mentalement pour pouvoir défendre ta connaissance mais parents belé bazoka musanga eza la majorité ba parents baza ko conduire bana bango na kasi ya erreur le pourquoi mwana nyonso ko oyo nyonso mwana akosenga tu es là prêt ou bien prête pour na couper sa mwana ce n'est pas ça une forme ce n'est pas important c'est l'une des choses qui permet à l'enfant ya kokende classe pour répondre na appel na ye na école au azakotanga mais ce n'est pas obligatoire na dissertation une forme mosusu na 4 jours une forme mosusu quand même toujours à fait citer nous sommes là pour que tout défendre aux connaissances na biso donc c'est juste ça oui bandeko nyonso bozala na biso abonnez-vous massivement sur votre chaîne Pedro Production Grâce TV papa na biso Joël nalingi siko toyeba lisusu ntango bino bosilisaki bakelasi donc bosilisi 4 jours nayebi te so bonde okende na babar bonde komela mpona nodi baannonce bino tekende te bimi nayebi te so bonde oke babar misusu tozomona bazokata uniforme nayebi te so baza kaka bafils unique baza bandeko te oyo bakotikela nayebi te so mpe bino ezalaki bongo nde tozomona ya kilelo ndenge nalobaki yango au début premièrement nga naza d'abord chrétien et lorsque peut-être nazalaki wana nazalaki parmi l'un de membres ya comité ya promotion na biso eloko oyo biso tosala après 4 jours na biso tozongaki na maki na biso e topriaki tozamaki bason de grâce epai ya nzambe parce que ye nde apermetaki ya ce que tobanda école primaire et puis tokóma esika oyo tokomaki wana donc topesaki nzambe merci et puis tosalaki réunion concernant makambo oyo tosalaki mais ça n'a pas été important de kokata uniforme là ce sont des insensés qui se comportent ainsi aussi si 4 jours on a eu après aucun naba après aucun uniforme ça montre clairement mutu oyo ozali ça montre clairement école oyo silisi et ça montre clairement éducation oyo ozui esika ozali parce que mutu mayele akoki jamais ko agir d'une manière insensée aussi ces 4 jours on a eu aujourd'hui uniforme au 4 ça veut dire quoi réalité nini ezalaka na bekole ce n'est pas 100% réalité nini ezalaka et puis secret nini ezalaka wana tolingi toyeba bekole ya kilelo
na l'école ya kilelo réalité à 100% et comment on a donc la majorité mbongo parce que tout ce monde a même pas inspecteur au bandumi bango par notre l'état congolais bah comment donc facilement corrompu par un promoteur par le préfet de nos écoles. Comment bazo pousser ba na 6e na ba mbongo moko donc ko imaginer té enfin que mbongo wana bati nango na ministère ya enseignement place aux corrections et les caca en fait que école na bango 100% et betama mama levi est-ce que na kala salle mobimba est-ce que bana nyonso bazalaka bana mayele jamais mais au moment on a ata école moko beaucoup donc formation malonga té mais na sima nango école wana ebeti 100% et bah parents balingi on bali que bana bango ba kende kuna mbangu ba 100% na ba zo pe kaka donc même nos parents d'aujourd'hui n'ont pas besoin de formation en bas na bango mais besoin de poser à 100% il y a école wana donc moi na azo na ye ko eteli sima eteli nango parenté et c'est ce qui se passe mon là-bas école na biso lelo bazoli sa mbongo donc makambo belé donc na si wana enfin que école na ye ebeta 100% et ben na bana belé na école wana mais bazo travailler sur juste pour la formation en bana mais pour na 100% mbongo ebeba lokumu mata yango tozo mwana bekola lelo 100%. Bozo betaka ba 100% bozo ba mbo bozo bezo bo mata succès mata te tozo bezo bana baza enseigner tanga so sa diplôme ya défendre yango tozo komona bazo keteka au moins muta 6 classe mais azo teka maye bozo teka manga non tanga ndi malamu papa biso Joël kobima ya mikolo na ba pension po bana mikie bakota nayebi te bana yo vraiment eza omoni yango ndengeni est-ce que bana na ya mikio bazokota bao remplacer ba mikolo est-ce que bakosa malamu po baza na bilenge ntango bazokutana mpe bandeko mosusu mpe basi nayebi te so bakupa koresiste. Merci maman. Avant de toucher pour la pension wana non toucher d'abord vie enseignant non ya lelo l'autre ce monde enseignant salaire ou azo joindre nous toucher na wana eza vraiment consistant vraiment té pour moi par rapport enseignant peut-être asa locataire mbongo bazo futa ye nanu mbongo non ya loyer bazo futa wana loyer na eza nanu plus élevé que toucher na ye donc enseignant yé moko azo pour caution vivre té. Moi je suis là nako ko yango té naza moko pe il y a moi là enseignant c'est là mais papa qui c'est la bilote moi la plus assez bon mata bo salaire pe comment na comment ka ba enseignant tant bazo futa loyer azo ki pepe famille enseignant papa ti set une deni ozolo bake azo kokate mais papa ti c'est la bilote maman bamatisa eloko nini bamatisa banda gratuité na mboka ekota eboma vie sociale ya baenseignant nyonso enseignant nyonso ya l'état aza conscient ya o aza ko vivre lelo enseignant azobima azosonga na ndako maboko pamba il cherche même de quoi à manger donc si ezala bana oye abota bonta akolisa bazosala te mais ata loyer donc azokoka kofuta te moi na ye na ndako abeli pour prendre soin de son enfant eza pasi makasi quelque soit ba moyen oyo bazola bango bapesa bango ba centre de santé ezwa bango soin bapesa bakisi ya malonga te donc le gouvernement congolais bazo jouer na vie ya baenseignant bazo jouer na personnalité ya baenseignant l'enseignant dans ces pays aza traité lokola papier moko boye or que pour bazala o bazala lelo eza grâce ya baenseignant wana. L'enseignant est maltraité. L'enseignant n'a pas de valeur. L'enseignant n'a pas de vie dans ces pays. Toujours que ne wapi maman. Enseignant a certaines possibilités de son lupang yayi moko maman sur 100%. Tengelanga enseignant o azata na mutuka yebisanga nai. Na bébélé. Enseignant. Non, maman. Je ne parle pas des professeurs des universités. Donc mi koba kele ba pensionné. Pour wana kutuna nusima. Na kotushe yango maintenant sikoyo ata lupango apamba enseignant aza na ngote mutuka aza na ngote enseignant aza même la difficulté kotina bana na université. Est-ce que vous imaginez ça? C'est très difficile, donc il y a d'autres réalités sur na lobby yango wana donc mutema nanga passe maintenant vous parlez que non que bakende passion bafuta bango combien bazwa combien non ngala iba enseignant mususu mwena mutuka ngala yebi enseignant mona yebi na lemba na institut mona kotanga kombo te aza bien véhiculé siko to le bezani c'est que yesi meloko. Bon, moi mon père m'a toujours appris que mon vie azara toujours na
entrée mon côté. Ce moni enseignant, azotangisa, azamontre parce que entrée mosusu ezali. Bien sûr. Oui, mais exact que non, à ce moment où on a enseignement, jamais. Jamais. Ce n'est pas ça. Et il y a d'autres enseignants, les lots, azotangisa, mais azaka toujours na famille na bango. Est-ce que vous imaginez le pourquoi? Il va y avoir mtalingi pour misusu bazotangisa. Mozo mona pe azwaka pe mbona ba cours supplémentaire. Parce que net cours supplémentaire ya nini oyo cours nini wana. Bon, sinon baza maltraité maman. Enseignant azotangisa donc azodegager énergie na ye trop. Mais en retour azogagner eloko donc ya malonga te. Merci na bandeko nyonso bazolanda biso. Na chaîne na biso Pedro Production Grâce TV. Par Joël Tokomi na suka. Na ebité okoloba na ministre na biso enseignement nini. Na ministre éducation okoloba na bango nini. Na ebité classe ndeto différencier ya kalana ya sika. Na ebité loko ni okoki ko baction plus. Malgré lobby mais baction non idée na yo pe bazolanda biso. Na si bako kozwa ngo ba adopter idée na yo et puis ba kosalela. Merci maman, mais non loba avant non loba nyonso. Et logo oyo ekoki ko bongisa makambo nyonso zana nu amour. Parce que ce qui amour eza membre monter gouvernement a ko faire souffrir ndeko na congolais. Parce que même nos enseignants baza ba congolais, baza ndeko ya député ki ngani ndeko ya président ki ngani. D'abord c'est l'amour parce que mutu azana bolingo, azana motema ko sunga bato, a ko faire souffrir mutu wana te. Des fois je m'étonne. Mboka na so Congo toza na ba richesse belé. Mais si tu souffres le pourquoi, toza na ba dirigeant moko je ne sais pas. Pour bolingo ezate. Donc na lo bango bolingo ezate. Parce que ce qui bolingo ezalaka congolais bien enseignant congolais à cause de la traité na ba niveau haut toza na ngote. Bolingo ezala. Et en plus papa, tu peux être bâti un gouvernement ozo gérer bateau. Mais quand même, il faut qu'on pense à rappeler na bateau oyo, bon ça que mboka oyo etambola malamu. Merci à bandeko nyonso bozaki libaku ya kolanda biso na émission na biso masolo ya kati lelo toyelaki bino kelasi ya kala na ya sika na yembelaki bino na moko ya université Joël Bianga nasi oyo nyonso alobi boyoki napesi bino mbote na mobos Pedro Production papa na biso Pedro Production napesi yo mbote mama na biso Nancy Mandiangu mama Lopango na bili nazomona papa na biso Joël neta simbi caméra nde bozomona nazomona sous papa na biso Ngwanzu na mama na biso ya Gaya papa to comme na suka na epte so kopesa bandeko mibale to misatu mbote. Non, mbote premièrement na kopesa na grande sœur na nga propre Faye d'Antumba et puis na leki na nga vraiment ya palais Alpha donc maman na Ofranel bambote belé et non après seulement mbote vraiment mingi ya makasi et puis signe ya reconnaissance na ba enseignant o ba encadrant ngai o ba sala na sala o na za lelo ya école na tanga Cardinal Malula que nous avons vraiment apambola bango ba kene liboso ba lembate malgré baisse ya gratuité quota ba lembate ba continuer ka. Merci bandeko nyonso bozili bakor ya biso to komi na suka abonnez-vous massivement sur votre chaîne Pedro Production Grâce TV. Quant à moi Maman Lé, je vous dis ciao.